HD La Congolaise TV. Boye ibolamu na émission na bino Vérité face à face. Vérité face à face. Toko banda kolobela. Bamakambo etali ba couple. Bamakambo elekaka mingi na ba famille. Yango nde émission na bino eko banda kolobela mingi. Émission na bino Vérité face à face. Eko banda kopesa manangai moko. Maman na bino Sandrine Gibende. Sandrine Gibende, journal lelo na yembeli bino couple moko nazanango awa na plateau. Toko solana bango ensemble. À part couple on nazanango awa na plateau. Nazana li solo moko toko solana bino pe longo. Bon meka un peu ko réfléchir ensemble biso na bino pour que débat wana et les kamalamu. Mbote couple nanga nazana bino na plateau. Bonjour. Bonjour, mbote maman, mbote. Boye malamu na émission na bino. Merci. Nazana li solo moko awa. Na lingi to partager yango ensemble na bino. Eza na couple moko bazaki na pasi mingi, bazaki ensemble, pasi tellement eleki, bolingo pe eleki bango makasi balobi non. Décision ba monaki, babité to kende na biso komi boma. Comme ça tout tika na biso mokili ya Nzambe oyo, to kufa na biso. Couple na bakendaki na ndaku moko ya étage, ezaki na 20 niveaux. Moi sina mobali batemi pe likolo na niveau asuka. Balobi bon to compter 1 tina 3. To compter 1 tina 3. To mi boaka na biso to koya tina C. To kufa. Moi ça bi bon. Problème te chéri, to banda. Ba compter pe 1 2 3. Moi si ami boaki. Mobali atikali. Moi si ami boaki mobali atikali, mobali otalande moi si na yazo ke kokoya. Moi si on n'a pas okita, moi ça comme peu place moi na katikati. Moi ça fongoli parachute. Oh. Moi ça fongoli parachute. En tout cas, liso na biso ya mukolo lelo nde yangwana. Tozo débattre na bino elongo. Na bande ko na biso. Nazana bango na plateau, bako se présenter. Na monito banda na papa Mobali libosoti. Opesonnaire na moi si. Merci maman Sandrine Gibende. Oui. Kombo langa maman Ret Sangolo. C'est tout. Papa yo pour ko se présenter. Oui, ngai kombo na ngai ekombo mangoto Joseph Corneille. Boyo ki ba kombo na bango. Papa. Par rapport à l'isolo na uchi ko beta. L'isolo na uchi ko beta. J'espère bolandiango très bien na bokebi nyonso. Na lingi na yeba. Entre bango mibali. Nani azaki na bolingo ya solo? Nani azaki na bolingo likuta? Ah, maman Sandrine. So inga natali malamu, c'est-à-dire que mobali peut-être ça qui moi si test aluka iba vena ce qui moi si alingaka ya solo. Pour moni ce qui peut-être ami boakaki. Moi si tang moi sami boakaki. Awa OK na ye. Akita na yake nokota na se. Mais c'est que tant son bala iba ki déjà plein moi si. Ya mona na kota la ye ya tali tini ngazo kende. Osomona. C'est-à-dire que muto za mabeza ne moi si. Oui. Parce que ceux qui zalaki bena, ezaki mobali bina azaki mabe. Alinga ke nega wa pas akena ye. Mitango zo tola c'est-à-dire que moi si za na plan. Mobali ndaza mabe. Mobali za mabe parce que mobali azaki vrai alinga pena moi sina bolingo soka nde ba yokana ki ba inga ba koya bombali. Pourquoi ya rozela ka moi sa koya aye ba position ya moi non. Mobali ndaza mabe a piéger qui déjà moi si na ye. Non. Ah mais oui? c'est ça, il y a un non? A piéger qui moi si. C'est-à-dire que na pesi ça venait tinga, c'est-à-dire que na yeba ki déjà qui est maman Rit azana ye, moi ça linga ngate.
Eh, de to sa plan ko ya boy o mona ko sangana ko na kufa po ya tika na ye. Ouais, mais quand ndenge mo yo po linga kinga te. Non. Pour ceux qui yo po linga ki mo so ko sa eloko wana te, o mo ko enenzela mo. Mais moi ça là c'est quand même volonté wana. Maman Sandrine. Ezola que ke mobile ayiba ki moi ça na plan. Te mobile pas daki na plan. Ozaki na besoin mo sa kufa po tika na yo. Ah oui, mobile ayiba ki moi si o ne to sa ja ko kufa na été. Ziana sala siko eloko wana to meka to tala nani oyo to tala ngana yeso kina na linga ka mutu. Abende ke moi si wana tika to kene ko ya wana. Eloko mo ko salima na ko kufa te. Ya mo la tele manga to tala. Donc nakoloba papa Ramsès eza lokola ke mobile ebe de plan moi snai. Ki plan ki moi ça la bien te. Mobile ebe ki moi ça la bien. Ah donc o tika mo sa ke pour moi ça ke no kufa non. Non, atika ki te c'est-à-dire que tango abi ki to kende komi boma. Tango moi ça ndimi. Mobile saibi ki moi ça la plan na ye. Plan B zalaki. Ayeba ki. Yo yeba ki on ndenge po bino mbebo zo ki décision. Yo yeba inde ki moi ça na plan B. Est-ce que oyeba ki arrive à des fois em sous nanda ko pena bobo fandi mpiaka. Mobile pe muta sala ki no mpiaka ngo izala bongo. Pota la pena bolingo ngeza. Oh, donc bambali em sous basala pena nanko ba bombi na mbongo. O me wana obetsa mutu déjà libako. Ah voilà. Ozo comprendre. Plein suka fandi pena bo chabi no moi sangwa linga mona wete plein suka siko ngo to mika ko sala. Vous comprenez? Aïe, que moi, si on a commis bon maté. Eh, mobile, aïe, que moi, si on a commis bon maté. Pour ça, que moi, si on a commis bon maté, non, bah, on a commis un gars dans la kinaï, bah, au kanganga. Mais tant que tout là, c'est-à-dire que Natala Génie n'a pas la souka. Papa Ramsès. Oui, mais moi, c'est pas d'aller prudente. Pour aller sur la mobilité, pour aider que mobile au sauté. Il y a moi, qui déjà prudente à se préparer qui n'est déjà avant. Maman, oui. Oui, signe ya kokwea wana. Signe déjà ya kokwea. Eza te ka ibai kino mobile dans nanité, aki présidentité. Signe ya kokwea donc to koya bonga na bikananga. Oui, komi boma na moya lelo to na mokili nzambe. Eza facile te yesu ka mwana nzambe nde mutakufaka pona biso. Siko mwasi wana quand même au moins alakisa ki volonté. Ya komi boaka. Alakisi volonté. Moniko waniko kene kota marite. Non, na ke kota mama ritite nga na lobika ke mwasi wana sali au moins pas po mobali wana ami kanga ki au moins mwasi asali pas. Mama oyebi muto za mabe surtout talibe na batu ni ba ola na biso mwasi muta mabe. Po soki alinga ki kokoya te fallait quand même atikala na ndé mobali atikali mais akoso bina kina kwei po mobali landa ye on va y parachute te biki son bala landier ya obika za na parachute ça veut dire que moi c'est ça il peut plan na biki ndenge na koya wana Marguerite na parachute na so mobala landi na récupérer total on la ba filmer total on peut la ba filmer wana total on la ba filmer au mona wapi ezala te wapi toki ko miboma toki toki ko miboma yo ko na parachute après ba ko bikisanga wana lokuta mama Sandrine ezala kalango ezala pour mobile ndaza ki mabe pour moi ça laxi quand même malgré tout que parachute ndaza ki non mais alakisi quand même volonté quoi mais mobile ozali ko ozala tinde moi ça peut falloir ça est-ce que vous comprenez le wana nazo comprendre yo ne mobile bozaki mabe mabe maman Sandrine oui papa lobi na bato oyo mibale soki to landi pendant na malamu pour ya soko lobaki no alakisi quand même volonté oh alakisi ko Marguerite se prépare ki malaki mutema mabe na ye ki to kweya mais ngana ko bika na parachute ke yo po lakisi mutema mabe akweya ata kweya ngana otika ngana otala nini to lobi to kweya tanto to kweya ngana tikali nanga ye pesa ki malamu ngana tikala na ye okopane mais ye sikoyo alakisi pena ki no to kweya tanto ko kweya ngana manga na parachute yo po zaki na plan. Parce que c'est là moi ça quoi eux autres talents na donc na pese exemple te na pese exemple bino tabo le labso na ba remplacer maman Sandrine nani maman Pedrote s'il vous plaît tokine malembe bakeba koya bango mibale mobali tanga boy ko koya moi si batale mobali ko koya ngapela boy nga ko koya batikali bango nyoso entre bango mibale babiki to babiki sikoyo basali plan ki ba koya babiki no bala na sko plan ya mwasi bakuye moi ça kuye mobala bi bona la na moi nanga kuye ba ni pour moi si parachute mobala ko ya kufi nani azana plan mabe ti to kene pour plan oya ngati tika na biso ko ya nga se prépare ki nga déjà en tout cas papa mais on a zolo vina ni hanga passe wana en tout cas na bito se bande ko to comprendre ngai na biga pilo na pesika yangwana ngai na koite yo peta ngolinga na koite o koite to biki to kufite mais ngana la na sko plan na yo ngana na plan na yo yo kwei ngapena na kweya buru to koma na manoko yo kwewe ngana kwena kufi yo misi parachute donc son alandi yo bien
Donc yo zo condamné mingi mwasi. Oui, nazo condamné mingi. Mwasi mutaza mabe. Balandi ya émission Vérité face à face. En tout cas, bozo comprendre bisika tozo koma déjà na yebi ke kuna yanda ko ba tension za ko mata makasi pour un plateau donc j'étais maman Rita olobi nina o papa ucholo basiko. Et pesa na posa so moni ngai mobali alokuta. O ki kande wa ki mobali za kansoki ba mbeto hôpital ya eza venir solo. Mobali na yeba ki deba plan wana nyonso. Omonta balela biso o akufeli mostango alela ana remplacer déjà zawana o longole boku ya zali ya mo langa zalanga confiance mibalité Oh na biso so ngai les na langa confiance mibalité malgré cause la mariée na mosaka na confiance tango alela na remplacer mto longa boku ya zawana plan na ezala ki ndengwa na yeba ki déjà donc ti ne tozaka na biso mibali wana donc ozana na confiance na confiance te donc comment ça on a confiance na ngate na confiance mais tu ne sais que bolingo ezate c'est que bolingo ezate c'est que bolingo ezate toujours affirmer la vérité maman nga nazo pesa ka exemple wana je crois bandeko botikeli ko comprendre nga neloko wana nga nazo pesa ka exemple mo puisque ye azo pesa na argument oyo ezolakisa ke mwasi mobala za mabe po nga na comprendre na ngati na pesi ka biloko na mibale nga na pesa mobali abito ki ne komi bwaka ba komi ngona po mi bwaka pa mobali a freiner. Moi si pe. Alors pourquoi yo freiner ki ka ozelika moi ça kita? Yo freiner pour nani? Oyeba ki plat. Mais oui, ne pas ki plat que moi ça mabe, moi ça les loka bombi. Vous comprenez? Natala isko po mona soni na ye ki ne ba ki plan ya zalaki nango. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ce qui moi si ya freiner ki na ipa ko ya kité, to ngai to bika so mbale. Mais ce que son ngala na moi si. N'habite maman Sandrine sur la place na ngai te. Ko na place na maman te meto ke ni tout dans la logique. Ce qui ngai na landa ki no to ko ya biso na mama. Na linga ko. Ngala ina parachute na ngana sauver. Allah. Na ina parachute na ngana sela pe film commando. Na ngana sauver yo. Maman Sandrine. Oui papa. Na ina lobelo moko. Omoni ndenge to za wanda ka mabala. Basi nyo sote ba na ka mabala, ba na bolingo. Vous comprenez? Basi nyo sote ba na bolingo. Mususu ba fanda na biso mona fandi na yikaka, azo mona mpasi, mpiaka nini? Au fanda kaka poto fanda, au ka sonia okende. Oh, basi bele ba ka sonia okende. Nazonga ba koloba ngaboye, na kimiye, oboye, esala ka soni. Na pesi preuve. Preuve ya mwana mwasi wana. C'est-à-dire que ataki tanga mona mpere kotaki, moi mbala okufa ndenge nini, pona za libérer, sona ki ba koloba ke no na kimiye, po komi na mpiaka, bani tout ça ça va. Loketa ka komi bomba to ba ka tokene komi bwaka. Comme ça ami kufa kaka. Bon ngana tika na vivre yango na bimisi parasite ya tika la ko vivre ndé makamisa kana mabala ebele yango wana basi ebele omona na mabala baya mabala te baya kaka kino fanda po ta mususu ageleki tota mususu soni bamona ngai na fanda ka wana nani tout ça mais na mutema mibali bazaka sote non mibali basi oui azobanga pesi soupe na tie poison mabe mais maman na biso loko moko mutu ateli mutu poison na biloko na mutu oyo ado servir. Na par exemple moi si moi je retire mobali poison peut-être muke atati belé na biloko kolia ke mobali akufa. Na oyo a servir mobali na esengote. Est-ce que bike poison le ki makasi so mobali moi ça servir na esengote? Ah, pour yo le bakati au fil et à mesure que ça ningona ezo lia mobali petit à petit na nakati ya nzoto. Petit à petit zo liama. Et ça poison. Et ça poison. Donc to baki moi si atana basi atana biaka. Zale longa kufungwama sepelisa mobali tango zo servir mobali ata eza nango manyoko ya mai ali yaka ndingo na metango zo pese ne sengo eto ndi se pe ozana apeti basi bele bino ba profit boya nango yoyebana yape ka ndemo na mibali pe ba ka ndengo wana tango fana pe mo sina passer ça la ka bongo te bolingo la nga boina lobi akoma ministre na baluso pe mukongo te o fala bana longoli chemise nango sola mukongo yango wana te abosali mosa pasa comme dia la mosa niveau la ngati na balaka na erreur ba Jean ka yango wana o ya solo te bonga lokuta mais non mais parmi les deux mutabala ke daga mobali yo bali menga mna nzima ke boso na boya ngano c'est qui ngani na mobali ngani na obala zoko bwana soki ofanda ke pananga na bali yo tango oli moko bala tango baki ba bali c'est-à-dire que ba pesio honneur ba pesu dignité moko boye na mobali osomona tala mobali ataza ndumba mama boyo kangai mobali ataza ndumba na basi belé mais soka zio atio na naku na esiko fandaka
ata bimisa mosolo te pana bino pa bala mais andimaka ko yo fanda na ndako na ye mais osala mobulu pembeni maman faut sepela ato mona pasi papa ah mais oui so na posa na ota bengana yo so posa na ota bengana yo et comment un sujet na bino neza ndenge balobaka na ndeke on ba ndeke mo baleka biso pembe ya pembe baleka kawa ba uta kuta fleuve ba kei ba kina banzete mususu suka nango basala kani bazonga kala banzete sika balalaka c'est-à-dire que nzete wana eza na valeur ata na kei ata na sali ndenge nini ndenge petite sœur na ngai leki na ngai ayemba epa tchala mwana abi ata okomi avion nga na kozala kaka aéroport po ata opimbo ete suka oya okita na aéroport ata oza ndeke nga na ozala na nga nzete po ata opimbo oke koluka biloko lia suka oya olala nde wana na supportera babétise mais c'est ça la femme supportera buzoba na basalité na nyonso nga na supporta yango kaka mais yango ndebo mwasi mais papa oyebi ke bino mibali mpe bosala makambo suna nko obi nasala kaka loko akosupporte te soki mobali akomona keloko azosala parce que eza na basi mosusu bakoka komisa ba vérité te basi mosusu bakoka komisa ba vérité te makambo mobali azosala ye bien te mais olia lobela mpe mobali akoka koloba te afandi yango mpe mosusu eza poison oyiba te ebele bamiboma bango moko makambo eleki na motema ebele alobaka te aofandaka kimia aofandaka azoleka ozomona mobali mpe amona parce que même la Bible le dit nzambe andimaki abraham azwa mwasi mibale nzambe andima yango toyebi nani oyo lelo nzambe apesa confiance babengi lelo Israël abota na basi combien vous comprenez c'est-à-dire que mobali ne moto apesaka mokuwa na ye mpo basala mwasi jamais mwasi awuti na mikuwa bato mibale mobali akomisa mikuwa na ye nyonso nzoto mpo asalela ye basi oui donc lokola bino bokoko bimisa mikuwa nyonso basala bino basi fozala na bango ebele olimisi mama yango nazozonga nangi nalobake mwasi fo azalaka toujours na vérité envers mobali na ye eza na mwasi mosusu aosupportaka bombanda te il faut fondaka na mobali mpenza na ndenge ya brutalité te il faut lakisa na mobali olakisa mpe na mobali ke nzela ozotambola ngai ezosimba te ngai kozala boye te ntango okozongisa mobali na nzela mais ozalaka azuwa kaka kosilika mobali soki ayi koganga soki koservi mobali te biloko ya ndenge wana yango epesaka mpe kana na mibali mobali akoyeba ndenge nini yo olingi te azala na mombanda mpo yo osilika na boye kosala yango te fo baloba nango kaka mais oui conscience no moko ekosala te keloko na osala ye mabe fo barapele napesa exemple ya nga moko nga nakoli na yango nazwi na nga mama te ya na ngai bayebisi nga ndenge nini okovivre nayebi ke nakovivre na basi mibale te là c'est moi mais nulle part na Bible bapekisi babi ke no mobali mo azaka na mwasi moko nulle part eza te mobali c'est Dieu n'oubliez pas Dieu a dit créons l'homme à notre image mais la femme a été tirée na côte ya mobali siko ntango bozanga na bango ebele wana maladi mpe ezali papa wana nde problème esika ezokoma yango wana esika problème esika ezokoma soki ndeko ayebi kose contrôle te parce que lelo tomona makambo ekoma ebele obimanga na mwasi oyo ntango yo ozonga kote oyo type mosusu azwi ye omoni type mosusu azwi ye yo wingi nozaka na mwasi nzoka type mosusu azwaki na nsima akotaka apres yo ozomona yango babiso baoyo neti babiso mpena toboye na biso mpena na makambo wana bite nafanda na mwasi na nga nakola na mwasi na nga soki nzambe akopesa biso makasi tokoma bopaka esika moko tozala esika moko parce que je ne sais pas biso nyonso esalaka nango okomona mwasi moko boluli osepeli nzambe akela ye malamu owe osepeli na ndenge nzambe akela ye mais osepeli te na ndenge non parce que la Bible même dit que non soki envie mwasi na lolenge ke moko boye opeshe ndenge moko na moto abimi na mwasi wana mais tosepelaka nzambe akela mwasi oyo kitoko esoki naoka ndenge wana osepelaki nga arriva des fois ntango soki mwana mwasi nanga mpena lakisi etala mwasi kitoko donc c'est-à-dire que nzambe akeli kitoko ondimika ndenge mais na makanisi ya mabe eke te mais bamisusu basupportaka te akoki komona mwasi kitoko te ondimika ekomaka ya ye surtout soki mbongo aza na mbongo ebele donc yo basi nyonso mokili bakomaka ya ye amoni mwasi kitoko esumukisi ye donc azwi liboma quoi azwi liboma ondimika kaka lelo esila kaka lelo baza ebele mais oui donc c'est ça donc basi faut comprendre mibali mwasi oyebi ke mobali na ye aza na ye mobulu aza ndumba il faut supporter eza genre ya mobali ndenge bakeleli mobali eza nde éducation soki esalaka mobali mosusu aninga fana nde na mwasi na ye moko me nzambe akeli mobali mpo azala ya basi akeli basi mpo na biso donc c'est ça oui soki omoni ke yo okoka bombanda te soki wana mobali na yo na ndenge ya bien donc c'est ça
Maman Rita, en tout cas. Papa Zama, tata. Verset biblique, et côté Zobima. Ngaba jeune pas langate, o mobali basikili, et pas langate. Tension à la route bomekate. Ponga penza, yebika ngala motima. Siko soki yokutana mobali oyo, azana basibeli, yo saladi. Osani. Na kutana epete, pona yasa penza mela kutana ete. Te, par exemple, kutana kina yo osani. Na ebite parce que na kutana nango te na vie na ngamo kasi yango nazo tika kozwa décision zo wana po okutana yango te po so kutana mobali wana olingo linga te so mobali azani mobulu azaka mobulu o chane na loko te et eza sikoyo na lolenge oyo yo oluka o convaincre mobali po akota atika nzela wana mais soko za exemplaire te soko sepelisaka no mobali te oyibaka no koyama mobali te so mobali aye yo wanti mibali nyonso tala Masa, elle a mis balle moussou, attends, elle a mis moussou, elle a mis tendresse. Mon bal a yébo moi bisous. Vous comprenez? Et ça là moi bien. Mon bal a yébo c'est moi bonjour. Et ça là bien. Si quelqu'un a la pesa kayo, yo za tendre te. O yébo pesa nga bisou te. Et là au morote, bah si moi n'entends pas déranger nga. Et denga cela, naza misale belé. Na cela, naza elle me moi c'était. Non, là c'est tout à fait normal, là vous avez raison. On l'a typé qui tourne mon bal à baxer moi compliment. Eh maman, mi qui toko yo lo bangote. Mais ça va bimi la porte ndak ou voisin. Ma ine le la ti bien. Ma riti le mi qui toko. Bat mon bal à libande ba to zo pesa ba compliment. Oya yo mo na kati ndak pesa ka to ozalanga sengo. Et c'est exact. Alors. Et c'est exact. Nyo sote d'infidélité té. Té. Et d'infidélité té, mais faut que ban toujours ba likamu o eza likamu ya culture. Faut que ban no culture d'abord. Nous sommes les Africains. Vous comprenez? Les Africains, tu as la culture na biso. Nous avons un groupe qui a la révolution culturelle. Nous avons la culture na biso. Culture na biso, c'est que nous avons la musique bosso ya banate. Vous comprenez? Culture na biso africaine na ngwana. Et ma be makas. Ce sont les blancs, qui na bana bango ba sukola mitakala banini et ta culture c'est normal pas na bango. Mais ils c'est pas na biso te. Yango mona bango so pas na biso lula culture na biso. Moi non qui ne confond papa na commune. Toi le problème monene ya musicien na biso fait rigola. Oui problème ça nango. Moi na fundi. Moi na ye. Le c'est-à-dire pour na bango il est normal. Mais biso awo. To beta ka bana fimbo. Je comprends. Est-ce que oui que na culture na biso africain na culture na biso. Leki nanga ko beta mwasi nanga. Mais pour to comment évoluer. Vous comprenez? Mobali nanga ngai na kula culture wana te namoni mwasi ola tu bien oza kitoko boye nana ko apprendre mwasi voilà et bosso moi ça le boro sala soki mwasi zo ko apprendre mobali pété mobali weba ndenge bona ki fiançailles tanyo so ki fiançailles wana bozala ka na ndako to boaka kango pété maman na pese exemple ngai déjà nabi que moi c'est nanga ta bitoko moi c'est nanga ma bien est-ce que faut na nikola tibio bien et ça la bien tozo que satan zela moko et ça la pena bien non tozo bani baba malonga ba ya ninya ba mariage bandeko lo ba so miroir ya liboso na atanda ozane mobala miroir moi si moi ça la miroir mobali siko ngana ndako lo bana obimi bien elamba la tie bongiso mais yue pas lango lo bango te siko no sani. Et je crois bien classe l'équipe mouké na ma classe sonde totangaka so tolongoli o abengaka gardiennage c'est-à-dire que après maternelle wana benga wana terme so bengaka ngona na bosani donc classe l'équipe mouké za maternelle mais maternelle so stalia za na 3 ans après maternelle tu vas en école primaire l'école primaire a 6 ans après tu es au Kenya secondaire aussi à 6 ans. Et ligne kolobaki mutu force la nini donc a do changer o azu article la na classe wana o azu a passer au moins nous zalaka école maternelle ezaka nango attends zuite mais moi na ko ya âge poussani kuna atala ka âge moi na zo kende ozo mona mena primaire comme ka pena ki maile fungwa mite ozuite otikale et ligne kolobani ba maman o ko pesa papa remarque moko lelo. Ils ont raté le papa a changé. On a dit que non, on a fait ça 2 fois. On peut si 2 fois. 2 fois, papa a changé karaté. Je crois bien maternelle, ils ont 3 ans. Et quand on a 2 fois, on a dit non, et si 3 fois.
ça va. Et ça, comme il simbité, tomate primaire. Au lieu de la méthode de mon sous-soupé, tout ça bat. Je donne l'exemple seulement, il y a moi si n'anga pemeni bo. Moi de vie pena. Nabi que n'ala na moi simbeto moko, na la mugi na moi simbeto moko. J'avais pas l'habitude que to la mugi bena pesa moi si bonjour. OK? Ah oui. Mais c'est ma femme qui m'a appris. Ah bon? Na tongo, na pesi quand même moi ça bonjour, ça va, la mugi bien. Pour que to la na pesi comme moi to la mugi. Vous comprenez? Donc ba maman, ndenge maman rita oti koloba. Yiba ke eloko za balango pour ça papa peut-être ça le pas na yo. Et était pour lobile mbala moko mbala bisa to ayoki mbala moko. Non. Ah mutu ya kwa classe. Ce qui mutu atana culture eloko wana te. A changer na mbala moko te. A changer na mbala moko te. Il faut dire. Même bana biso to edika bango. To edika bana ti balongo na banda kuna biso. On continue toujours à l'éduquer. Et c'est comme ça que tout ça la rappelle biso. Il faut continuer toujours ya koloba. Chérie, ngala linga kaso na sali boye, o sala boye. Chérie, ngala linga kaso na lati o apese ngala kitoko to mabe. Chérie, ngala linga kaso boye, o lobe linga boye. À chaque fois tango zo koloba mutamona, msusu mutu sa mona ke comme le dérangement, mais comme il culture. Ah, pour moi ça silikate na sala ngokaka. Ti a omesana. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc bo silikaka na papa te, so moni ke papa sala ko mo bote, ezata musu culture mutazani na ngote. Et la culture. Donc c'est ça mukenga na ko comme ça likambo maman Rita solo ba ngwana. Papa Ramsès, allo baby so vraiment, il y a mingi et belé. Ate biso pe orwe kote biso, ba mama pe boyoka. Ba mama boyoka bo fungula pena matoi, boyoka pena nyonso papa Ramsès a ucholoba. Maman Rita. Na félicité on a nouveau papa lobi. Yom to la kisa ko pesa bonjour na tongo quoi. Voilà maintenant, on a félicité. N'importe ce que bakse susu moi liloba mukiena onyo so papa ocholoba po émission na biso ko kende déjà na suka elo nga la ki koloba bo landala bino o elekia wate bo lando elekia te mais le problème est que na ba couple za makambo bele muto mutabuta ka éducation na famille na ye awa na ngo bodo kuta batu mbale bona sang éducation na za moi passe makasi ils a vraiment pas si peuvent se comprendre. Ngala sala nanga hypocrisie te. Nde naza kati ya libala nanga soki ezana ba muto azana ba défaut plus na loba pe zanga. Même mobali nanga za so maman nanga za ki vivante lelo alinga ki a continuer toujours ko féliciter. Ngala ndo pesa bato pe mbote te na tongo. Na mobali nanga ça va mais nde nazaki na quartier abonzaki comportement langa ya minene te nini te mais comportement langa na ndo linga ko lia na batu yango eloko na lobi culture yango moni na zongi se loko wana voilà na ndeko linga lia na batu ensemble te na ndo fana na batu sika moko te mais grâce ya mobali nanga lelo yo naza o nazali ya mo pe na fana batu to seka mwali solo na pe na posa eloko na sengi pe batu mais na libala soko bolakisa ka ngai nde mutamakasi ngai nde na lobaka mingi eza pe mabe ponga azaki ya mopesi mobala lobi fonga pe na lobakaka mais ya mope ba maîtrise yango comment moi zo loba pe boye otie pe tirette na munoko donc pona osangisa ba comportement na kati ya mariage eza vraiment très difficile eza très difficile mais na moi si faut toujours na facilité wana faut na facilité conseil ngana kopesa ba mama eza kaka ke tozala na komikitisa oya mati moko akiti plus ezalaka ba mama nde bakitaka soko moni papa mati soki yo po kiti donc moto peli donc papa do mata yo kiti po kimia ekota soko moni pe leki nango ko po déplacer déplacement pe mo bima roi sabotage donc fana kanga munoko oyo kaka eloko ezana kaka ya ko se comprendre bo se comprendre moko la mninga e osala bien donc ba compliment susu na zongeli yango pe za moko ya ya babani degré romantisme bolingo quoi moi ba biloko ne sala bien moi ba tendresse pe na ngati ya bolingo sala bien ba papa bo sala ba soda te na libala ya kaka armée te oui na libala armée zala te une zala pe na exécution ezate ke kaka boye wana zo na réseau mama rythme eloko mususu na ngai na bakisa ba mama ba koma kuyuka plus ba camarade na bango osomona ba camarade bako mopesa makanisa mabe na ndako libala na yo yo mona wapi tamusu camarade na yo wana ipa na yezaka kitoko te simba kate alingi pe yo simba te tamusu to préparer ke ya boma libala na lingi po boma libala na yo faut ko keba kana ba camarade eloko déjà bien te
comment se fait-il makambu ya ngai na yo mwasi na ngana katandako yo mi mango na famille na bino mais non normalement famille na ngane comme famille na yo famille na yo comme famille na nga mais comme so makambu na biso ya libala o mi mango libanda oteki libala ezalo ko teki libala oteki mbetu na yo et puis le musu na ngina bakse susu pour ba mama likamango ezanini faut boye ba ngo ba mama eza secret no yo bino moment oyo ya kolakisa mobali kolingaka eza moment oyo mobali aza na difficulté aza na problème financier s'il vous plaît tango papa komanga na mpiaka eza ngonga ofolakisa bolingo plus parce que tokoma omona bino ngonga moko boye mobali tanga komi na mpiaka oyo nyonso manda ekolakisa tango ozaki na mbongo emona na esute emona na lisusu te distance ekoti bokomi bakanda bokomi kokima bandako bokomi osona na baninga na bino bokomi okende bino komela toki tout ça eza makambo mosusu oyo mpe elemisaka papa akofanda boye ndenge mama Rita kuti koloba awa lelo soki okomi na mbongo okomi ministre omoni oteki mwasi eza baretour ya biloko wana ntango nango ozwa te okimanga donc intérêt noka ntango naza nango nde tozala malamu ozokomprendre bon ça va lokola nazwi sikoyo moto osepela nango te kosepela nga na bato mosusu donc faut faire attention à ça soki olingi mobali alingo makasi faut koyebaka banda moment oyo aza na badifficulté kangama ne makasi lakisa ye bolingo makasi ngonga na encourager na biki bo encourager ka mingi biso wa papa tango bomoni biso tona ba difficulté ezani ngonga wana oyo bokutaka makasi na kata mutema mais tango ngana komi na mpiaka distance komi koya kotia papa mama mingi bozana bandako mama mingi batatoya wa mama bazana ba cité tango papa musala de susté au moins mama sasu ya kolia ya kolia na bana na ye alo ngafana ngona lukaka te vous voyez bon mon papa ko zonda kanisa yo na banja kanisa te. En tout cas, papa Ramsès, obi mikolo papa Rozoa kanisa mama te. En tout cas, vraiment, papa Ramsès a soulevé le romoko à lobby. Na kenanga kolia na batu mususu, mais bango pe bakoma oyo aza mwasi na ngai ya bisengo, aza mwasi na ngai ya pasi mingi ba mama bazaka na kata ndako bakoma nde basi na bino ya pasi. Soko zimbongo, oke na ambiance, oke na boîte, koto tang mususu. Pasi mikakatano mais soki mbongo esili yo kaka ozongi mbangu loko amwana soso oyo komitike pa ma ya ono tulo ba mama wana ta mobile azalaka na pasi wana baji wasalaka wana epesaka papa soka sala zela mokolo papa kanyo wana projet na yo déjà mais c'est ça moi je tanga kombo na ezate eza soki autorité moko ya mboka na biso asale loko wana babandila mwasi na village ba souffrir sur ça comme la mobiso to yebite mais biso to yoka histoire ke ba souffre ba mi balé mais tanga yaki na ishasa la komiso ki nanyo ya telemi tanga komi na mbongo moi ça taki supembe na bien moi ça niveau na été il faut luka oya niveau na e so te peut temps basé belé mais non ça ba niveau papa Ramsès pardon na katiote et c'est l'homme c'est moko il faut boyeba to boyite papa mtala na charge mais so totali charge ya mama na ndako eleka makasi Pourtant, moi, je suis là, je suis papa, papa, toujours na maman. Tant moi, je suis là, bisco, je papa, je pas maman. Oya papa, ils allaient à raconter. Yo bimoke ro luka mengam na otika na ndako. O nga na yo kana kati ndako parce que yo yebi yango so na beteli otoro yeba te. Ngane mna ozanga kimia. Na romona to msuna 2000 francs. Na 2000 francs na bongisa ta manzaka nango bande mute wando beta te. Bana classe. Savon, na sala boy, on se privé yo moko mais on s'occuper non na bana. Si on te comme sous type pourquoi aux yeux là ata vers à l'osso ane monalité. O bien moi pesa akanda. La famille c'est le gouvernement. Faut que maman azali premier ministre. La République et zong ça toujours et regarde non pas premier ministre. Ya on et on pesa kanda. Non mais c'est ça. C'est ça, c'est ça qu'on appelle maman. Si vous comprenez, quand on dit maman, maman veut dire oh c'est sacrifié. C'est ça veut dire maman. Car binomo bobi maman c'est sacrifié. Car moi nana soka zu problème yo muto baby sakiye. Soki problème comme nando ki yonde maman. Poni nyoso ko ya kala mikyo ba maman kaka. Est-ce que vous comprenez ndalobi que non famille ça gouvernement. Nyoso oyo soki baby na kati république to lobana na BBC. Gouvernement. Et quand on va parler de dirigeant et c'est comme ça. Ceux qui l'ont tourné, qui ne sont pas là. Et c'est comme ça. Parce que c'est la charge. Papa t'a dit maman m'a dit la bana. Maman m'a dit ça moi eh boité. Papa n'est pas le côté. Et le côté biso to yiba kateni tout ça maman m'a dit le bakango. Mais tant moi nazo yiba. Les biso ba fa. Ya ngonga nazo ngo ta maman.
nazolinga siko yo zonga na opeka na place wana kaka tango zoloba ke tango bozangaka basi bakomaka msika basi basala basi bakanda wana pe zongelaka biso bakanda ezongela biso po ya mota na gangi na bluki na net na ko president ko lamuki bwe na tongo bana bana loko liete mbongo zate loko te nini te ata la muka ne sengo tona mona mwana ngazolela nzala na za incapable ya kokokisa posa na ye na oza toujours ne sengo wana est-ce que na ko manifester sengo ata na yo liboso mobile na ko na liboso ya yo mobile na ko manifester vraiment sengo wana balobi ke mama tanga zoko ko briller ndako mumeza briller mama soko sa ne sengo na ndako mumeza ne sengo ata boza na pasi ata boza na pasi yo zolo bana po ndo za mobile na ngam na zo me charge na yango na zolo ke soko yebi yango te c'est-à-dire comportement na ba éduka ki yo te na yango limbi sanga na zolo ba yango il fallait ba bala kiso loko wana ke mama nde apesaka poste ni makasi na ndako soki s'il vous plaît na silisa mama s'il vous plaît c'est là on a silisa faut ko yeba yango o zolo ba wana réseau lo pesa wana eza réseau moko ok nango tina ko pesa na ozomu siluka ka ba na pesa ba argument yo la kisa et la passe na ndako ils allaient quoi bomba yango na mutema na yoki toi na passe toi na nini la kisa ba tu sengo et c'est ça yango ndiko pesa to courage mwana ta yazo les até ndengo so yambila ka mwana izate ezela to luka na luka avec sengo c'est ça mais yo sko izate kanda on la songa ba to nyoso ba koma kanda c'est pas bien des fois pe ndako mbara moko ekoti mbala moko na kanda ndako zesu ne sengo te parce que maman komi na kanda. Des fois, les Arabes, papa, botiki te bon, maman, se débrouiller, se poumoner, luki. Moi, mouké, on a pété mon soin, pesi bana, mais et simbi kakate. Pourquoi papa yeboé, aïe ni l'autre maïe na kuita masanga. Ah, merci. Aïe na solo masanga. Nalobi, hein? Tant que tu veux au tigre, au tigre, moko kata au tambola te ozonga. Nalobi, hein? Est-ce que oyebi ke ko mela mususu muta melaka? A melaka po na pasi azomona. Aïe na kuiti meta musu muta sombete, hein? Et bon, là, on est au sommet, là, quand on monte, il y a des gens, babi bien, babi honneur, hein, baba te la rango. Il y a des qui n'ont pas. On dit moi, il y a ma sanga, pour bête sanga libaku nanda. Hein, on dit moi, il y a na kuti pour bête sanga libaku nanda. Quand on a aux alagas sur te que va somber la kio. Voilà. Moi si penda oebi mobali na ye. Akoyeba ke mikolo moi si na mobali na ngaza na mbongo to na mbongo te. Moi si oebi mobali. Moi si atala bolingo na mobali na ye. Ko pena ka sali ki ba komi il y a des fois bien le monsieur Zalaka au fond il peut n'avoir du camosé qui est moi sinanga parce que beaucoup mis esprit comme moko au bana ko yeba mutu azana ngote c'est pas pour rien ngalo ba tamusu zo mona mari tala mukina bigeno wana sengote lelo ma kanda pona yebi ndungu Zalaka na yebi yo et puis esengono oso sala boni azana yeba so sengono on bige sengo isa pona sabo nga na yebi isa itidi mo mbongo sala et puis ko kuma na mutu moko c'est-à-dire okoyeba mobali mbongo ameleli masanga azuabe et kolango keseni kolango mutameli na mbongo ni motanga kotaka o senti ke mutameli na mbongo na ye na ebite MP4 na ko selo kwana soki mutameli na mbongo na ye ti azonga ta lango senti ke mutameli na mbongo na ye na katiote pardon au moins lelo na lo ba soki ampiaka mama ba changer ba comporter ba au moins lelo ko oko tambola même ata la 3-4 ndako meki ko sonde ba ebisa et l'eau qu'on a ba mamé belé ba se retrouver dans ça la passe oh puisque l'eau ni ce ça la nga passé en moi so mobala na mbongo ce que c'est yo ah c'est tout so mon ki mbongo ni c'est yo te l'eau ni ba sala ya liboso ah maman mon mbongo na sana ngo ateze te mais ça pour ça la ngo l'eau moko boy vous comprenez na comprendre nga déjà na moni mais ayebisa kinga ke azo sala ngo l'eau si vous avez dit, on a dit, on boye, papa, et la boye, on a besoin de l'eau, on a ça, on a un bon côté. Ah, na zatane l'autre côté. Moutalobi qui a dans le balade, na zatane l'autre côté, mais abîmé que moi, vous avez un salaire au bon, c'est bon, ça doit retomber bon bon quoi. Et là, on est côté am tout non. Na côté ça sous si gens, et là on est côté am tout non. Donc à cause singa il met ça na mbongo. Peni ni lisusu. Tant à l'objet na mbongo te so tanda kuna trouver l'autre côté allez bo fandi to mususu mona ba ninga mo boye batmo yebi ah mko to na papa José na pese exemple to na papa José fa sa melisa ebiso asamela asela ebiso bwa kabela so mbon siko ngana ozon sa image te ah jour ngana senga ka ebisa ngelo ko zaki ta tiki biso na ndako nzame même ta kuna ko melisa bato
oko tsanga ni na mutu te wana pena mobali mabe semble oko tsanga ni na mutu atiki mwasi na ye na ndako alobi aza na eloko te mais akeki komelisa bato pembeni akosala ambiance wana pena mobali mabe wana même die na likolo nzambe akosepela nango te po eloko wana eza bapapa ebele basala yango ya mabe eza ebele basala yango fo komisanaka nazwisa bamama fo komisanaka na biloko wana ntango papa azoyebisa yo oyebi ke non papa aza papa ayebi ke asalaka papa aza na baninga aza ni tout ça quand on te dit que non je n'ai rien sache-le bien qu'il y a eloko te atokutani nango eza ya ye te moi d'habitude biso papa na biso anayi koloba na ngai souvent parce que papa na biso azalaki na mwa bachance ya biloko wana ya kozala bambongo bato ya mbongo ya mokonzi moko kosimba okuta pena ye boye nao na diplomate pena ya mbongo yango wana pena abi mon fils atoyi okutanga na mali ngomema mbongo so na biso na mbongo te eza ya ngai te mbongo eza mbongo ya bato ata nalobi na yo okuti nga nango te nga na ke apres nsima yo omona nga na baposhi na nga mbongo eza ya nga te yango nga nalobi te c'est mieux kutolobela mutu vérité po mutu ezaka libaku non eza limisaka na loba eza likambo ya culture puis éducation mutu ata éducation babisaki eloko wana eza ya mutu te na mutu soki ata mutu meme abangaka nzambe akoyeba ke non eza ya mutu wana te ata na kuti yango est-ce que comprend eloko wana nakoyeba koyebisa yo te oyebisanga te nga nasenga mbongo oseki oana eloko te oana eloko te ojire ke oana eloko te alors ke na nsima nga namoni mbongo eza nini usoti bon nga soki nasala yango epana defisi yango beselanga bongala biso naza nango te nga soki naza na mbongo nyonso oyo nga naza nango fo nayebisa kaka yo ke nga naza na mbongo ya bato mona mais oza na mbongo oyebisinga ke no soki na na mbongo oza ya nga te osoki na na mbongo osala yango yo nga na ye papa tika okutanga na mbongo okutanga na mbongo te nga nayebi soki na na mbongo te ebetisaka toujours libaku neti ngai je profite lelo na émission oyo tosala maman Sandrine était mission dans liboso na profiter ko bisa maman Rit yeba yango banda lelo ke na lobela yo upana lobela za na mbongo te sokuti mbongo za na ndako mais sana nango ke mbongo eza ya yete c'est tout je peux pas chef na soki non na mbongo te mokuti mono ba na mbongo mobe non non c'est-à-dire que yonde mutu oza na comportement ba sir mbongo non na comportement ba bende ah oui tanga na lobino lo yebisa na ngote ale ngala ki na moni bon oui mais bien sûr côté ngala mutu alobi ki na sala ngote mais te na mo e osanga pasi non na sengi to msupo na bana na sengi ponga mona se loko a singa na mbongo te mais ya garder mbongo la kati ndako usata loko sanga ba salinge loko se lo na kokate na ndeni soki muta garder mbongo na ndako soki za yangai wana mabe mais déjà yé lokola comprendre te yé lokola amoni yango na ndako na ye c'est-à-dire que yonde faut tia yango na mutu ba mama botia na mutu na bino mobali aloba na yoki aza na mbongo mowe na ndako ateza ya yete aloba te eza ya yete c'est tout c'est ce que botia na ndako na yo comme na kutia lo na ndako na soki nga mutu na zala ngo soki nga na zala ngo lobi na nga ke na peso na bina zala ngo to moni na mbongo lobani nga na lobi netinga j'ai dit aujourd'hui na mwasi na nga yo to sana emi na bibuyi naloba te soko tuninga na bina na mbongo te onyo so okuta ibe kisa yanga te donc ngape fana sala bon ngape so lobi na bona se oh no so po mone pala nga ezenga te c'est ça so nga na sengi omona tuni mbongo olobi na ngona mbongo te atana moni mbongo na valise na c'est que ça likambu ya likelembo bele ngo boyina na so na mbongo te mais c'est ça ida culture mutu fasa ngona mutu ida culture mobimba c'est ce qu'ils ont manqué na biso yango mama le belezo panza le kufa likambo ndengwana omona ndengwana ubi osenga kingaite ona bimi okusimbo na poche nanga ozo utiliser kasi yanga nzoka yanga ite siko soto zonnet na point o msuna lobaki olobi na ke mbona wana na olobi na yoki na mbongo te na aboite na boite alofana baninga babenga to fana kuna mobile na Melise biso fute so na lobi wate na lobi comportement mabe na lobi na comportement mais en même temps ndako yo boya ko kipe mais yango na lobi te na uti loba ozongi na ngulususu kaya na lobi te na zongi se na lobi bien ke na zongi se yango lisusu na uti koloba awa ke wana eza comportement ya mobali mabe moi je condamne ça na ko condamner makasi comment se fait-il yo za na famille otika famille na onzala okene komisa mbongo po melisa batu libanda non moi je condamne ça ya ba misuba libobaka lokumu mata kuna taba na bakufi ya bango nzala mais koto lokumu emati irresponsable voilà pourquoi tu baki mutu yo sabota kaza parenté oya mutu yo sabota kaza parenté oza na papa moi parenté quand pas de parents c'est-à-dire que c'est lui qui prend la responsabilité de sa maison na maladie à butu moi. Comment se fait-il papa ko la butu mola la na yo kei ozo ta butu mala moko to la muka pota la bana position ba ngota ndenge nini irresponsable oh oui ndenge nzamba akengela ka biso ndenge yo ko kengela famille na yo ah oui na isaka inesi so ipongele kinga makasi nsa mo sanga so ipongele kinga makasi ere mo bomoni la musanga on comprend
Il va dans un endroit, il a l'air ma bien, na senti bien aller na yokete le côté. Vous comprenez? C'est ça un parent. Bana ngana na bana ngana na okengela bango. Et ceux qui le na butu marela fungoli porte quoi abimi aki osala kinduma na butu. Ngala mukala tongo bipe sa zongi na ye déjà. Donc je suis irresponsable. Un parent doit contrôler sa maison. Il y a un vrai papa alalaka avant. Alali avant pour alamuka avant ayi ba ko kengela libuta na ye. Vous comprenez? Ce qui mutu akumutika ndaku na ye akino sala dépense libanda. Aza irresponsable. Irresponsable, je te dis maman. Un vrai responsable liana mwasi na yo, liana bana na yo. Mais papa mususu toko mwa omona onga lingana nga makelela bana te. Nakima na nga ndaku. Abana ondima obota. Na lingi na nga makelele te, na préfère kana zonga ba 23h. Ba ine na ya kambala moko na lala. Yango na zolo ba aza irresponsable. Moboti afanda na bana na ete. Et puis moboti muso fanda na bana yo so komi na ndaku ka boy bana ba komi okima yo komi XOR. Yo komi XOR, yo komi Tarzan, c'est irresponsable. Eza famille mo pe na yebi. Bana ba pesa papa kombo shaka ye. Soka papa koti bana tout. Mutina mutatemi ata baza otate. Ndako komo ndike ya yo moko. Non. Na bana baza na droit ya ndako. Il arrive de kofar bana ko ba papa biso to ngi la eloko boy. Otiki bango batala. Otiki bango batala te po yo ta papa, ofandika bo yo do yo, okoma na dictature yo Mobutu kaka. Oyo nika yango. Non. Il sera bon côté. Un papa, quand on parle de papa, tout ça, le coup là, toujours représenter Nzambe. Vous comprenez? Et mon Nzambe, c'est un libre. C'est un libre pour nous là. Un vrai papa, il faut y avoir un d'accord. Et moi, je suis papa, je suis total à bouille. Il faut y avoir majorité dans d'accord. Il faut y avoir une majorité dans d'accord. Il a dit, papa, il y a un programme qui est d'accord. Mais non. Ah, tu connais la majorité. Qui est contre? Je parle. Non, parce que maman a côté si on a un zoloba. Quand on parle de moutou qui va bien aux parents. Faut que c'est ça parent na papa. OK. Au boti na yo ba ko bengo papa, au boti na ko bengo maman, mais est-ce que ça parent? Vous comprenez? Tout ça là ba nyokate, au bois qui no ka ma OK, le boti na ngo mutu mutaki na place na ye. C'est ça. Voilà un peu. O nenge na baksa place ngona mama rete tikala ko ibango mwana mobali o tata o ya kotika ndaku na ye ake ko bimisa mbongo di banda place mususu na ndaku na bimisa kate ata papa mabe pona ngana o isapena nzambe bomai totika ba fefe belé botika ba fefe belé te maman. En tout cas émission na bino yango yo ekomo kina suka toujours kinde déjà vers Kochité. Émission Nabino Vérité face à face. Bolandi, papa na maman. Ndenge tosololi Nabino ensemble. Baza ben invité na biso ya sukate. Émission na biso za pe ya liboso mais eza ya sukate. En tout cas nani na pesa papa pesa moi ba mbote mukie. Na pesa pe maman pesa pe moi ba mbote na ye na bato o aibi. Mbote na ngai na pesi na ba baso balinga ngai. Na pesi nanu révolution culturelle mobimba ba bazolinga ke culture moko na biso ke ndeliboso na pesi bino mbote sike bozali wana moni président na ngai Chaka Congo na moni Golf Dikando puis Roger Didi Kimboarse na moni nalo banani susu kombo kiminga isusu nani bakombo kimi kombo egoya mais on continue hein na pesi pe Bovik Fomba na Afrique du Sud na pesi pe mbote sikazali na pesi mbote na ngai na ye kulutu na ngai pe ye na nga Zakari Minga na Belgique sikazali na pesi mbote na nga na HD la Congolaise TV donc Espérance et Bongo na pesi mbote na musique sikazali na pesi pe mbote na ngai na kulutu na ngai wa sepelanga na ngai tango nyoso pesa ngomba remarque na sepela na Dej d'Eric Yamani mobala Marie Claire Yanganda na niveau déjà ya ba Londres sika bazakuna na pesi mbote na ngai na baye nyoso balinga pourquoi pas na association na o nga na dirigaka ya bana Kanchach na pesi bino mbote sika bozali bokamata mbote donc ba na bosani po boleke belé bozwa ka mbote ko maman okoki pe kopesa ba mbote na yo na bato oyo yebi. Bon mingi dans koloba o eza juste émission to lundi tout le monde les débats n'est passé
nalinga mobali nanga. J'ai confiance en lui, nalinga ke vraiment. Bino wat bozala ba confiance à mibali na bino te bosa l'effort wana boza confiance. Bolinga e. Moi ba un plus na bolingo sala bien, sala ke batu ba évoluer. So bo vivre na ba hypocrisie ezala kitoko te, nazo fandaka pona bana, nazo fandaka pona en tout cas eza bien te. Oh na repesa mbote na pesi mbote na Jean-Jacques Diabelo. Na pesi mbote na nga na papa Sangolo Victor na Pointe Noire. Na pesi mbote na nga na Serge Bakeke. Motema ya Arlette Moudiandambu na Belgique et puis Benita Moudiandam na Belgique. Na pesi mbote na bandeko nyonso balinganga. O balingaka libota na biso. O balingaka famille Mundebo, o balingaka famille Luzaisu. Na pesi bino nyonso tu bambote ebele. Ba bisous, ciao. Balandi ya La Congolaise TV. Tokomi na suka ya émission na biso. Napesi bino mbote ebele na lingi bino mingi. Tokokuta na lisusu na émission oyo ezali koya. Merci beaucoup, bye bye. Lita Bembo napesi mbote pona zanga mbote. Lita Bembo. Hein? Napesi mbote siko zali. Donc tala kaka yo quoi. Martin Boluka. Hein, napesi bino so mbote. Ba o nyoso bokoyi kozwa mbote na ngai bozwa ona bosani kombo. Voilà. Merci beaucoup. Bye bye.